Basigne nini o etalisaka femme de nuit mutoyo aza atteint animé na femme de nuit muto pe aza animé na mari de nuit. Na koloba na pesa nano basigne oyo o comprendre que le mari de nuit et femme de nuit. Or femme de nuit eza mobali oyo aza na mwasi ya butu nde babengaka ye femme de nuit. Mwasi oyo aza na mobali ya butu nde babengaka ye mari de nuit. Mais mari de nuit et femme de nuit eza esprit moko. Eza esprit moko oyo komaka mwasi oyo komaka mobali. Ok, nazo banda liboso na ba signe ya moto azobika femme de nuit mobali. Okay. Mobali azobika femme de nuit ya liboso eza panda yo lalaka ozolala ndoto na yo ozoloto ozokushe na mwasi. Ningna loba femme de nuit, mari de nuit. Et où tu n'as nous wapi ba esprit wana et où tu pas ya nzambe ou bien où tu pas ya satana. Par rapport ya babiyema, tozana ba signe ya ba mari de nuit familial. O mari de nuit familial eza tango zobotama na famiana. Eza na centre moko, eza na loi moko mokonzi moko aza na kati ya famille. Oya imposa ke muta ko balate. Lorsque bimika na kati ya liniana, mbala moko okomi mwasi na ye ya butu, to okomi mobali na ye ya butu, okomi kobika mari de nuit familial. Loba na base belé bazobika ba mari de nuit par rapport ya babiyema. Oyo tola ni nango oyo tolataka. Moni motolu ya mutu eza porte. OK. Motolu. Eza porte, mais eza ba fille belé bazora motolu batika libanda. O via mutu ebebaka pe na motolu parce que motolu eza na porte oyo diable akotaka diable operaka. Na ba période moko ya ba douleur oyo ko mimoko to ko kakotele mate eza moko ya ba signe ozobika mari de nuit. Oh mari de nuit amemaka pe ekomba pa ya mwasi mwasi akoka kokanga zemite. Yaya ko négliger te luka délivrance luka basala nzambe benga oleka na délivrance lorsque koleka na délivrance nzambe akokangola yo pe okomi libre. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata ese-moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ngeko landaka yango, ngeko talaka yango, na Vincent Makeba. Voilà, to pesi binombo te mingi ba ndeko nyonso oyo bozwi lisusu libaku malamu ya kolanda biso na numéro na biso ya sika. Tolobaka tango nyonso chaîne na yo Ciel Ouvert TV pe chaîne na ngai eza chaîne oyo et propagaka toujours la bonne nouvelle. Tolobaki na bino la fois passée que ceux qui batindeli yo émission partager yango vraiment landa pena Ciel Ouvert TV okoye baba réalité oyo eza ko se passer na église pe na quatre coins ya monde entier. Na micro ezali ya bino pasteur Flamme d'Angola na caméra kuna na moni évangéliste Cédric Makela l'homme valable nde aza na caméra. Ye moko pe kaka aza na régie. Nzamba pambola ye lelo na yambi un homme de Dieu oyo Nzamba aza ko utiliser ye il s'agit de les pasteurs Bola Chongo on a yambi na émission lelo tozolobela ba signe nini o etalisaka mutoyo aza na mari de nuit mutoyo aza na femme de nuit. Donc lelo toko partager témoin vraiment na ye vraiment
bolanda émission oyo avec beaucoup d'attention. Soit Kiti Fanda wana landa émission ya lelo. Sans plus tarder, à ma gauche, je suis avec mon invité que je dis bonjour, pasteur Chongo Bola. Bonjour, le pasteur Flamme d'Angola, bonjour. Boni santé, boni église Yankolo, ils ont déngeni. Ouais, santé vraiment Nzambe, yalola zobatela, Nangolo naye, pe église Yankolo, ezole kabé par la grâce de Dieu. Ok, par la grâce de Dieu, les deux allaient première fois au Lekana chaîne à mon nene. Donc, chaîne Oyo Nzambe, ça a la chaîne à mon anan au ciel ouvert TV, la chaîne chrétienne. À mon anan au ciel ouvert TV parce que la chaîne Oyo et Boya Kaniaka et la chaîne Oyo et le Baralukutate. Donc, ah, ce n'est que la vérité. Donc, c'est la première fois au Lekana chaîne Oyo, au Kolobanini na DG la chaîne Oyo, patriarche Vincent Makela. Vraiment, merci na grâce au papa na biso a salingai ya koleka na chaîne o bisika zali vraiment Nzambe yalola a batela ye Nzambe yalola a pambola ye na opportunité oyo a pesingai ya koleka na chaîne o vraiment Nzambe yalola a pesa ye longue vie a batela ye a bomba ye na kombo na Yesu. Ok, merci l'homme de Dieu. L'homme de Dieu tozolobela ba signe nini o etalisaka femme de nuit mutoyo aza atteint animé na femme de nuit muto pe aza animé na mari de nuit. L'homme de Dieu mekano ko expliquer biso malamu parce que bato ba fandi bazolanda parce que mission bato ba olanda ngwe ba fandi bazolanda ciel ouvert TV bato bazela vraiment mission parce que c'est la vraiment émission où Rolanda va partager en gros et qu'on a vraiment malamu. Mais quand on expliquer biso mari de nuit, femme de nuit, bazano banane. Ok, Nzambe apambolo le pasteur Flamme na koloba na pesa nano ba signe oyo o comprendre que le mari de nuit et femme de nuit. Or femme de nuit eza mobali oyo aza na mwasi ya butu nde babenga kaye femme de nuit. Mwasi oyo aza na mobali ya butu nde babenga kaye mari de nuit. Mais mari de nuit et femme de nuit eza esprit moko. Eza esprit moko oyo komaka mwasi oyo komaka mobali. O mutu soki azobika ba mari de nuit na vie na ye eza na ba signe oyo ezalaka spirituellement pe physiquement na vie ya bana ya Nzambe bele oyo ezotungisa bango. Voilà, merci l'homme de Dieu. Tozolanda yo vraiment avec beaucoup d'attention. Ningna lo ba femme de nuit, mari de nuit. Et où tu n'as wapi ba esprit wana et où tu pas ya Nzambe ou bien où tu pas ya Satana. Mais quand on meka ko limbo de la bato bazolanda biso malamu na biso bato pe awe belé bato bazolanda on a émission. Mais quand on limbo la biso est-ce que ezali mo limo et où tu pas ya Nzambe ou bien où tu pas ya Satana. Mais quand on expliquer biso où tara au juste wap source nango. OK. Molimo ya Nzambe ekoki ko déranger mutu te, ekoki ko déranger bana na Nzambe te. Or esprit ya mari de nuit to femme de nuit, c'est un esprit ou un esprit diabolique. Or esprit o babengi na esprit ya Aminata, kombo ya esprit ya mari de nuit ou femme de nuit, eza esprit ya Aminata oyo ekomaka mwasi oyo ekomaka mobali. Eza esprit oyo uti na monde satanique oyo ezotungisa ebele ya bana Nzambe ebele ya ba chrétien oyo bandimela Yesu me bazobika na ba vie ya ba mari de nuit et femme de nuit eza esprit oyo uti na kati ya monde ya molili. Voilà, merci Tolandi vraiment avec beaucoup d'attention. On a dédié émission oyo na patriarche Vincent Makela. Wana zali mobali ya maman na biso Bénédicte Makela bazolanda biso en direct ya émission oyo vraiment to dédié émission on a bino to dédié émission oyo na Faustin Mambote ozolanda biso en direct na Luanda partager émission oyo partageango avec bolingo nyonso wana pe Nzambe akopambola yo na dédié émission oyo na Lisa Kitata officiel Betty Kitata na Vincent Koukefi à question pour partager émission Oyo et sans oublier les blancs fortune pour meso Nzamba pambola yo l'homme dédié longtemps toza toujours na yo na lobi tolingi sko to kota na ba signe avant to kota na ba signe na lingi na otalisa biso mari de nuit akota kana vie ya mutu lo lenge nini avant to banda kolobela ba signe. OK, mari de nuit eza esprit oyo etungisaka basi ebele lelo bana basi ebele bazobika ba mari de nuit par rapport ya babiyema
oyo tolani nango oyo tolataka omoni motolu ya moto eza porte. OK. Motolu eza porte mais eza ba fille ebele bazwaka motolu batika libanda. O via mutu ebebaka pe na motolu parce que motolu eza na porte oyo diable akotaka diable operaka. Yango ozomona basini musuna ko koloba eza mutu azali ko na misama baza ndoki. Ko bima na ye ebimaka wapi na motolu. O mari de nuit ekotaka na ba biema na biso ememaka mari de nuit to femme de nuit. Mari de nuit ekotaka na maloba. Eza na impact mususu ya maloba oyo lobana na mobali. Oh, maloba eza na puissance. Maloba oyo loba mina mobali lelo bokabwani. Mais maloba wana ekomi mwasi to mobali na oya butu. Bokabwani physique mais spirituellement bokabwani te ekomi pe ko combattre yo ekomi au mari de nuit aux femmes de nuit. Eza biloko pe ezomema in ba conséquence ba malheur na mabala na ba santé ya batu na ba vie ya bana nzambe ezomema complication par rapport ya ba parole prononcée au tolobaki par rapport ya ba biema tozana ba signe ya ba mari de nuit familial. O mari de nuit familial eza tango zobotama na famiana eza na centre moko eza na loi moko mokonti moko eza na kati ya famille oya imposa ke muta ko balate lorsque bimika na kati ya liniana mbala moko okomi mwasi na ye ya butu to okomi mobali na ye ya butu okomi kobika mari de nuit familial. Voilà, merci à l'homme dédié, Tobengata, apôtre, à ta pasteur, Nzambe apambo d'ailleurs vraiment na ba intervention na yo. Tolobaki soko za na message comment soko ko benga biso parce que tozali awa biso nyos toza awa toza bana ya patriarche Vincent Makela donc nous sommes bana oyaye. Voilà, longtemps et sûrement je suis avec le pasteur Bola. Le pasteur Bola Shongo na lobi boye sikoyo olobi mutolu. Ils ont porte d'entrée oyo femme de nuit mingi barri de nuit femme de nuit à côté ils ont porte oyo et puis ça a accès na ba esprit na ekota et agir na lobi bo est-ce qu'on a loba tout le ba danser o ba binaka bazo bina libumu nyonso polele ce que ezalaka ndenge ni ne pas ina bango bon ba danser o ba binaka mikongo polele kotika mabumu libanda noti ko talisa signe ke ya porte eza motolo. Motolo eza porte oyo esprit ekotaka. Or, mutu tango ozo tika motolo no libanda, ozo livrer porte oyo. Yango mona basine mususu passé tango nga sambela mutu na pesa ka basine. Akoye ko chasser pe esprit ya mutu soka toucher motolo. Or, esprit e bande ko nime na kati ya nzoto ya mutu. E oza na facilité ya okite ya kobima parce que porte eza awa na motolo. Ba danser zo batika ka motolo libanda eza vraiment bien te ko tika motolo libanda parce que eza ba porte moko oyo besprit eperaka besprit ekotaka eza o ba mari de nuit ezwaka echezaka na banzoto ya bato. Voilà, merci l'homme dédié na bi ke émission oyo ekofongola bato ebele mémoire. Ezana mobali miso za na mwasi me ba signe oyo mwasi atalisaka oyeba teke azali na mari de nuit oyeba te ba signe mwasi azotalisaka azana na molimo boya femme de nuit bien mari de nuit na kolinga vraiment o expliquer biso opesa ba signe na kata ndako talisa ba papa le ba pena ke soko zana mwasi na ndako ozomona basigne boye basigne kingani Luka basali ya nzambe Luka patriarche Vincent Makela Luka apôtre Idi Amin Luka basali ya nzambe o baza dans les bons o baza sans mélange basambela pona yo neti basigne nini orikopesa donc l'homme dédié donc faut pesa basigne ya mari de nuit na femme de nuit parce que eza ba malade oyo ezaka na mwasi o ezala pe na mobali pesa basigne on a to yeba eza nini. Ok, nazo banda liboso na ba signe ya moto azobika femme de nuit mobali. Ok. Mobalu azobika femme de nuit ya liboso eza panda yo lalaka ozolala ndoto na yo ozoloto ozokoucher na mwasi. Oh, femme de nuit ayelaka mobali bandoto okoyoko coucher na mwasi moko boy oyo yebi relation moko boy oyo yebi omoni na kati ya ndoto bozo coucher na ye mais lorsque kolamuka na tongo osenti ba pecte blanche na couper na yo eza ba signe ya mobali ya bongo azobika femme de nuit. O mobali azobika femme de nuit epesaka mobali ba posa ya nzoto makasi. Okay. Epesaka mobali kindumba lelo komona mobali mwasi o mabe eza ba signe moko
oyo mobali azobika femme de nuit akoki kozala stable te na domaine ya mwasi. Akoki kovanda na mwasi te, akoki kobala mwasi te, mutu azobika femme de nuit parce que femme de nuit wana akobanda ko combattre basi ya moi. Akobanda ko combattre ezali basi physique. Omona sini mususu mobali soki semaine oza bien na mwasi semaine wana makelele semaine ada ba compréhension eza sini ya mwasi oya butu nde azomema incompréhension entre mwasi na mobali. Donc soki azomema incompréhension na mwasi oyo asa physique mwasi ya moi parce que zala na mbanda ya moi me koza na mbanda butu te parce que mbanda butu oyebi ete. Donc femme de nuit soki azo combattre oyo ezali mwasi ya moi akozangisa bino kimia yango zomona mobali oyo atiki mwasi o mabe azui oyo atiki mabe. Pourquoi? À cause ya femme de nuit. Or femme de nuit apesaka posa ya nzoto pa ya mobali pe sini mususu apesaka mobali ba infection oye kendaka ezongaka. Ozomona okomela kisi na ba infection zui lelo esili lobi ba infection na ezongi à cause ya femme de nuit oyo zobika naye. Or femme de nuit wana bokobota ne pe bana butu. Lorsque ozobota ne bana butu okoki kozala stabilité na domaine ya mariage ememaka pe ekomba. Ozomona mobali azokoka kobota te. Pourquoi? Mwasi ya butu adetoura mai ya mobali. Moye mwa mai ya mobali elpe sa vie epa ya mwasi ezate eza basini o mobali azobika femme de nuit. Donc soko zobika basini wana bien aimé dans le Seigneur lukamba la moko patriarche kende ko luka délivrance yaya soko za délivré te. Oh femme de nuit amemaka pe sécheresse na vie ya mobali. Ozomona mbongo moyo simba mbongo ezate parce que soko simbi mbongo okobala na moi po yo na moi moyo bala ezate ememaka une sécheresse. Ozomona makamuno esimbaka te nyonso salaka ezongaka sima eza moko ya basini mobali azobika femme de nuit. Donc luka délivrance lorsque ozobika biloko bongo luka délivrance. Oh bien aimé soki okufi oza na femme de nuit moyo mona bokonza likolo esate. Très bien. Mutu aza non délivré moyo mona bokonza likolo esate parce que en réalité à l'homme c'est l'esprit. Spiritualité na yo obikaka na mwasi moko butu. Donc physique moyo yo za stable esate. Donc eza ba signe oyo mobali azobika femme de nuit. Soki eza na ba signe oyo oyoki yango ko ozobika ngo bien-aimé luka délivrance. Luka délivrance tokoti ane asika po nzambe asala ya ebele na vie na yo. Voilà, merci. Olobeli kaka mingi femme de nuit. Obeti c'était na femme de nuit na ebi ke émission oyo bo partager yango. Bo partager bo koma ba message. Donc tozali wana pona ko répondre bino na ba besoin na bino nyonso bo kozala patriarche Vincent Makela azawana pona ko répondre ba posa o nyonso bino bo kozana ngo bo koma ba message bo poser ba mituna ba numéro ezali wana o bino bo koyeba na kobenga. Voilà, ndenge tolobi bo partager émission oyo bo partager ngo na bolingo nyonso pe nzambe akopambola bino. L'homme de Dieu na moni ozobeta kaka c'était na makambo etali femme de nuit et bongo mari de nuit. Ok, nazo expliquer basini ya mwasi oyo azobika mari de nuit. Oh bien aimé, mwasi oyo azobika mari de nuit premièrement. Mari de nuit apesaka ba douleur na se na ba ventre. Yoza mwasi ozolandanga. Omona na vino olelaka ba douleur mingi na se ya ba ventre. Eza ba signe ya mari de nuit. Pendant ba période no yaka ozaka na ba période moko ya ba douleur oko eko mimoko to koka kotele mate eza moko ya ba signe ozobika mari de nuit. Oh mari de nuit amemaka pe ekomba pa ya mwasi mwasa koka kokanga zemite epesaka pe mwasi ba infection oyo ekendaka ezongaka. Oh mwasi esisaka ba posa ya mibali ozomona wana mobali moza na posa lisu ya mobali te eza ba signe ozosani ozobika mari de nuit. Lorsque moi ozobika ba signe wana il faut oluka délivrance pour soko luki délivrance te moyen obala na vie ekozala te. Oh mari de nuit amemaka na mwasi célibat prolongé nazopesa signe mususu yo mwasi ozolanda ngai ekozala mari de nuit ati ozemi na butu. Oh zemi na butu il faut na moyo beba okoma na tamo bo bebi ba butu ebimi okomi ko remarquer que ça mafuta mutu esanga bo non eza zemi ya butu o mobala butu apesi yo yango ekomi si obongo loso kobota omuna na tamo ongeli lisusu ozaka na ta obebi ozaka na ta ongeli eza ba signe yo mari de nuit o ayaka komema na vie ya mwana mwasi okoki kozala stable te na domaine ya relation
ozwaka relation o mabe ozwaka relation o mabe ozwaka relation o mabe eza moko basini ozobika yaya soko ozobika basini wana ezosenga no fosani il faut luka délivrance soko oza délivre te moyen obala eza te mais nazoba mpe na bafemme mariée eza na bafemme mariée mosusu bazobika mari de nuit et femme de nuit ok baza oza na kati ya libala mais degu ya libala na ozaka na sentiment lisu ya libala wana te ozaka lisu na sentiment na mbeto ya mobali oza nango te parce que mbeto na bokabolaka ngo 3 personnes yo mobali na yo na mwasi ya butu yango ozomona mwasi ko mobali akokoma na baposa no lisu te na mbetu mobali akomi kokima mbetu à cause ya mobali oyo ozobika ne ya butu ndi akomi komenace mobali physique mpe nazopesa sini mosusu mari de nuit et femme de nuit abomaka femme de nuit abomaka mobali ya moi soki orésiste na mwasi wana aza na mari de nuit soki oza na vie de prière te ekosala nini aoboma yo soki akaushi yo te yango omona ozwi mwasi bokutani sika na mwasi bozovivre makambo ebebi yo bando okutana na mwasi na makambo ebebi yo pourquoi mobali ya butu oyo mwasi aza nango nde abandi kokombate oyo ezali vie ya mobali ya moi donc soki ozobika basini wana yaya luka délivrance soko luki délivrance te vino ezala kaka mitelengano voilà soko lingi o benga biso na plus 243 98 18 22 616 on est dans le numéro il y a pasteur Flamme d'Angola plus 243 98 18 22 616 l'homme de Dieu tozolanda yo vraiment na bokebi nyonso na lobi boye est-ce que muto asambelaka nakoloba est-ce que un homme de Dieu akoki pe ko bika na femme de nuit ou quoi oui aobika nango akobika nango comment mais kako expliquer biso okota na profondeur mari de nuit c'est un esprit moko oyo banga te esprit moko très puissant esprit ya mari de nuit et femme de nuit esprit ya Aminata ozola nangeze esprit moko yango ozomona bato ebele nanu bazozala délivrer te à cause otie kisi na pota mais osukoli pota te okay. Moye pota na ebika ekauka eza te po pota ekauka ezosenga nini il faut banano kosukola pota apotie kisi tozobenga na esprit ya mari de nuit mais tozobenga na source ya mari de nuit te okay. Source ya mari de nuit eza esprit ya Aminata lelo esprit ya Aminata ezodomine tina basala ya Nzambe ozomona musala Nzambe aotambola na impudicité ya makasi c'est un esprit ya mari de nuit c'est un esprit à femme de nuit. Ah bon? Ils ont combattu serviteur de Dieu. Okay. Serviteur de Dieu a okokakomona moi cité na vie na ye akokakomona moi cité. Donc moi ça qui to ko soit paraître na vie na ye falinga moi siwana. Eza ba signe serviteur de Dieu azobika femme de nuit. Lorsque serviteur de Dieu azobika ba signe wana moyen a progresser dans le ministère aux alatés. Moyen a progresser dans le domaine de mariage aux alatés. Moyen a progresser dans le domaine songolo aux alatés par rapport il y a esprit oesi qui la kanakacha bon moyenaye. Donc ezo senga na l'homme de Dieu a luka délivrance. Azala délivrer et ça rappelle pas passer d'infection. OK. Au monde a passé moi ça na infection qui y a yo au monde elambo la ti me kacha passer oyebité. Ozo mona abika ka ba signe ya mari de nuit na kacha nzotone. Trop de kisi, trop d'antibiotiques, trop de savon médical. Ozomona ba savon médical nzokande azana makambo za spirituel. Donc ce que l'homme de Dieu a délivré eza pas si poise à la stable par rapport à sémence, il y a femme de nuit au l'homme de Dieu Zobika. Voilà, merci les pasteurs Bola Chongo Tozolandayo avec beaucoup d'attention. Nalobi question Zaboyi. Nalobi est-ce que makambo zolo parce que ça l'Nzambe bazakalo lendo hein? Les hommes de Dieu baza arrogant baza lendo parce que yelo ko la aibike apportaka kombo ya Christ ateya katon yoso bake ye femme de nuit ko soyer mais batebele ba ko ndimbo na facilité te l'homme de Dieu. Oh passer azote abiso azano non délivré. Azano délivré te. Directement faut bika ba signe wana. OK. Pour mutu aza délivré akoye ko bika ba signe ya mari de nuit et femme de nuit. OK. Ezana batu musu bazala délivré mais délivrance na bango simbate. Oh balande la procédure bien te ya délivrance. OK. Yango zo mona mutu azobika ba signe wana. Ya mari de nuit za ba capacité ko pesa mutu lolendo. Mutu azobi azana souffrance spirituellement mais physiquement za lolendo. OK. Oh mais kacha mutane loko ezate. Donc ce que l'homme de Dieu zobika biloko wana yaya oya za munene na biso eza Nzambe.
mikitisa nzamba sanine atombolo luka délivrance luka papa no ya molimo luka expliquer ta oyozo passé nango à l'élection na délivrance tu verras la gloire de Dieu. Voilà, merci l'homme de Dieu. Nalobi question nanga monsieur Ezaboyi. Nalobi est-ce que moi na oyoyo papa boti ya moi si akoko ma pe femme de nuit na ye? Oui. Papa o azana semence ya mabe na yambaka moko boye papa boti bana akomisa bana ne nyonso basi na butu. Abimana bango spirituellement. Yango mona basini mususu papa zo linga bana ne bazana basi te mona de akoli. Mona sisi université mona balate. Pourquoi papa ote yo fo balaka mutambongo e basini mususu papa vivaka na bana na butu nde a utilisaka betoile na bango akomisa bango basi na ye ya butu ya na batu so alinga ko makasi abenga ko bebe na zo bengo nini abenga ko chéri na ye oh bozane mwasi na mobali te mabenga ko chéri ne ton suno ko na linga ko makasi ye pas ondima oh yo pozo ndima ya muta ko bengo chéri no ka o aza chéri na o OK lorsque muta za chéri na o te pourquoi zo bengo pourquoi benga ko bongo ton so abika na butu a récupérer déjà yo yango moni yo ndoto na yo ko za ndoto malunga te ndoto na yo folo ta kaka eza na sine mususu l'homme de Dieu soki mutazo bika mari de nuit oko bando mona bandindi bo sangisa nzoto na misu no banyama eza basine ba mari de nuit et parataka to na misu na yo ola lozo lota ndoto batu mo bazo sangisa nzoto na ndoto no bato neza batu wana te eza yonde mais babimisi image ya batu mususu eza oyo zo bika mais babimisi image ya batu mususu eza basine ebele bien aimé ne mission ya toko fungula ngo makasi toko lobela ngo do soko so bika basine wana luka délivrance. Voilà balobi luka délivrance parce que délivrance ba yoka nango sonité mais ngana kamwaka mais ndongo sana oza na femme de nuit hein et tata pasteur oza na femme de nuit maman pasteur oza na mari de nuit luka délivrance na yo délivrance ba yoka nango sonité soko yebi ke loko moko zo tambola te luka basali ya nzambe o baza délivrer ba ensemble la pona yo pe pour qu'on m'a délivré. Voilà l'homme de Dieu namoni bazo signaler biso vraiment tant na biso vraiment ekoki na yebite ça la conclusion na onyo sotolobi na journée à lelo ou etali ba signe ya mari de nuit femme de nuit ça la conclusion au lobi nini petango aussi sa conclusion au pesi ba dédicace au pesi na numéro de téléphone. OK, conclusion nangeza ke nangina yebisa moto azobika ba signe wana que c'est le nom de Jésus qui libère. Amen. Ezaka na kombo oyebiki sakeza kombo a Yesu. Amen. Lorsque ko kima pa ya Yesu, lorsque ko luka délivrance, okozala délivrer. Pe basini wana eotika yo. Yo muto zobika ozoluka ton suko bota. Oh ton suma bota no dejo bota kana butu. Yaya il faut ba détruire banana butu o bakanga mabota no physique. Spirituellement za na bana moko bareka maka. N'ina pas que ça suka l'homme de Dieu, mari de nuit ala taranzoto amutu. Mari de nuit. Soko umeli na vie ya mari de nuit. Suka nango fo ba récupérer ku fo kende ko boko la bana oyo sanini obota na butu. Yango to mona basi mususu abali apre ko bala kufi. Oh, mari de nuit ala tinzoto. Aye ko bala ye apre ba récupérer ake ko boko la bana butu. Mais n'ina yebisa yo soko luki délivrance na vie na yo, nzamba délivrer yo. Okobika lisusu basini wana te. Okay. Ya soko zobika basini wana il faut oluka délivrance. Eza na bana nzambe bele babika basini wana. Mais bazo négliger yango. Ya ko négliger te luka délivrance, luka basala nzambe. Benga oleka na délivrance. Lorsque oleka na délivrance, nzambe akokangola yo pe okomi libre. Amen. OK, au pesi ba dédicace pe au pesi numéro de téléphone. Vraiment dédicace nanga liboso na kopesa na papa na biso Vincent na opportunité bisika zali vraiment nzambe apambola ye merci vraiment. Deuxièmement na pesi dédicace nanga na évangéliste oyaza na sima ya caméra na pesi évangéliste Kézik Makela na pesi mbote pe na pesi lisusu libota mobimba ya ministère losambo efutaka bana nzambe na pesi bango mbote partout bazali ministère nazo kambeza ministère de délivrance losambo efutaka eza na mboka Congo na ville Kinshasa na quartier Kimbangu avenue 12e mairie numéro 10 eza na commune ya Kalamu numéro pona kobenga yo mutolandi message tozana plus 243 85 060 46 19
085 060 46 19 soki obengi okozwa nga moko Pasteur Bola Shongo. Voilà, merci. On est là qui première édition. Il y a des signes où il est à femme ou mari de nuit. À la prochaine émission, tu as des sous na profondeur n'ango. Nzamba Pambola le pasteur Bola Shongo pour une invitation moko na lelo. Na micro, c'était votre humble journaliste le pasteur Flamme d'Angola. Na caméra na moni l'homme valable évangéliste Cédric Makela. Na pesi mbote na héritier Kasongo Mokonza Bruxelles. Na pesi mbote na Mona Bière Mayatomo Mayamoto Nzamba Pambola yo mobali ya mama Tita na pesi mbote na Tatsu na Bruxelles couple Ziguratoko na pesi mbote na José Nzita de Bruxelles Tepsi Mbimba toujours na Bruxelles Nzamba Pambola bino na pesi mbote na les blancs Fortune Kumeso les blancs Fortune Kumeso na pesi mbote na association Plan Mofgade. Je suis né pour partager. Wana zomo na présidente nanu na kimbangu na Niangara. Nzambe a pambola yo. Nzambe a pambola. Papa Nabiso Richard Mandiango. Papa Richard Mandiango Mosali Nzambe ya solo. Papa Richard Mandiango Nzambe a pambola yo. Na pesi mbote na maître Julio Consolata, maître Daniel Tumba, maître Idi Amen Linzoki Mbombocha, pe mon avocat Cambez na pesi mbote na bana nyonso ya Vallée de Bereka, na pesi mbote na bana nyonso ya Le Rocher Sali, pasteur Emmanuel Isola. Nzamba mona yo, Nzamba pambola yo, Sœur Divine Losambo, na pesi mbote na bébé Miradi, le bébé de Papa Flamme, Nzambe a pambola yo na Sukisika Libanga oyo na évangéliste Ange Mwamba, l'ambassadeur Chao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon Nzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola balinga bina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert.